Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est le patron de tous les artistes et comédiens. Et ça patron de comédien, on a des cotons pour le bagater, un conseil au Tchaba comédien, as patron en Nakune dans mon cinéma. On a des cotons pour le bagater, un conseil au Tchaba comédien, as patron en Nakune dans mon cinéma. Quoi, patron en Nakune, on est en Frédéric Loli. Si pour ça, on continue à Nakune, on a piscine. Okuta pena batu ba eza pena ndengete batu ba na ndako me option ezate omoni ve alobi elomo ya bien na sepel na ngwa biso mayele liquido a reconnaître derrière la mayele soko ki mayele bandiko déborder et comme ils sont bien té je veux dire pour mayele les cadeaux ça va comprendre des choses mayele mais compose un peu te sope ki mukolo pe eleki et bando le ka ki mukolo mati mutu na mutu eleki l'équipe Nora kokwana bungi kaki mukolo mati mutu na mutu eleki l'équipe Nora kokwana bungi pardon otonga fiso ça point tena tonga ketena kotonga asa mwana muke et puis koloba soute le petit dimi na pression ya sa mwana muke et puis petit wana sa petit dimi ngana petit dimi te naza grand na masola théâtre oh donc grand après kupanzana na yake Gino la elizaki koza nini balé Gino les ala ngora vraiment que Gino la paix ça peut quand même Gino la paix ça peut quand même Gino la abandola nakala na ngai simasimati wa abandola nakala na ngai simasimati wa amukala no ta fia ya be attention mukala c'est mais yo ça na ba moko liboso faut bango ba soutenir yo ngavanda mo komso na vandi ka be na monika ya Freddy ama pe to kepe to baye champagne o bisanga pe sai obike Baïboso a mis la champagne. Hein? V12 président. Bon, na kolinga Jonathan Ochilabiso image yo artiste mort Gino là, c'est là il mampo alobaki. V12 avec au Kamba l'accent théâtre. T'as l'accent théâtre. Ah, na Bosani. V12 accent théâtre. Mais au benga président. T'es l'accent benga papa, legetu. Oh. T'es on nous a na benga 12 balles. Ayebi. V12 président na biso. OK. Donc na mouvement V12 président. Déjà kolobana que V12 azala président na biso te. Et ça peut choquant pour nanga. Il vous la président na été. Et ça peut choquant pour nanga. Parce que les longs neni yo kokiko. Boya batu oyo sali ba par coupe on dit ma Baptiste. Likambo ya bomoko. Oye bien mo. Bomoko ngana ye bien ngana wanga na ati. Bomoko ezali lokwa neti. Et là mo ba ba yebike. Ah, le roi wana ba che carte ke matakuna. Kapo kingani ana kacha karo na ngana wana umatangote. Il faut na conduire ba ninga msune erreur na zupene pave mo na tindi ke ngona chango na are. Et démarrer na ngote mais bo na bele na makasi koleka kutu ba te ofo ba kende na voie normale. Banda association na biso est mon réellement vivant et bandit. Baka auto traité. Ezala ya batu. Ezala o biso mon pe photo mi traiter parce que to bando cotiser ka pona batuté pour photos en bureau photo cotiser toi déjà au délai à $10,000 pour mon bureau ça ouais yo va quitter pas ça bureau na chaba pas minata ah bon mon robot ça na raté président basangana auto sangana bino su boni bokanga biso netika ke biso to sali eza rien ngana za na muumbu ya théâtre o mbalo somba sala kana l'an 2000 na 1996 tandis que ngana sali biloko bien na l'an 2002 l'an 2003 na fongole groupe WhatsApp ans OK ans zolo mto fongole groupe wana WhatsApp basali ba biloko tutu et maintenant il y a batu musuta ba yika likamba sansa ya cotisation na kati okapela kingani est parti pas vous avez na bane na totuni na iso de muto ya yo sala na na muto za rotonda yeba ke kolieza. Oh Jésus, c'est quoi ça quoi? Ezalaka muto na nzala. Nda yeba ke kolie ezalaka. Omona tengu masoka lebo okute wana komi kizengi. Eza bonne santé muto esala bango. So moni muto azolo ba mabe pona association moko boyo baninga basali pour que to sangana. Bon, muto pena chokanga mingi na vie makasi malgré tout l'autre bongisa eza sai. Eza sai parce que tant oyo mboka Congo ezaki na possibilité de pesa les meilleurs to pesa ki amoto
yango siko moni place nazali na sala ke fort na bimisa o isa kati ya Gino là na pesa les meilleurs c'est ça ce Gino là le babongo ngana omona nga eza faiblesse esprit et puis na mwandambu ya complexe d'infériorité voilà. Parce que nga kutelo ke choqué nga eza koloba te ke nga na chokaye mais ça tant na mona qu'est-ce qu'on a bana nga na ndako tozolia tozomela kamata na chambre na nga menzoka na za eloko moko be na chokaye akoka ko ebisa nga ngote. Moi je crois pas que c'est à la télé que je peux na koki koyaka koloba eloko moko be mutu a chokanga so mutu a chokanga lelo na mona ke choc yango ezo revenir toujours pour se libérer na luka kaka mutu wana entre biso mi balene parce que talelo ko sala nga za boy à toi vraiment nga tant que Gino là de face boy atika la ebisa nga te ke na chokaye to na za likambo mobe oyo azala na mona mutema par rapport ya ngai vraiment je crois que c'est la folie de la télé. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekecho, Babi, autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Moupazi Sango ya Solo, Babi Congo Liziba des solutions, Congo Liziba monde entier, Congo Liziba Batala, Rabiso partout, Poto Messana toujours Koleka, to Messana toujours Koloba, Makam Oesenga Raya Koloba, Yamonga Kevin et Panda Nabino, Nako Kobaka toujours Kosala Rabino, Bémission qui Toko, Bozo Mona Lelo, Eza, Zu en plaire, Batino Kolobe, la Katsi, Otoro Yambara, artiste na biso ba ki tika na mois d'octobre mais selon ba delban na bino ba demande l'équipe trop l'équipe chose na posa na yango na lukaki toko sola na ye pour ezala bien pour ezala kitoko. Merci vraiment na pesi bato baso ki paranga batikra nga te ko ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga héros na bosanité le souana José Ndombe Showman premier ministre wa bien junior et musuku prêté HPR de na peso pe mboda binzembo zoya o ba embeli ya papi le roi pa ya Nicodème kokoko o toko sale rolobela vraiment suka na champion na bosanité ya Willy Musheni etolomo because zo benga bambou Willy Musheni etolomo bambou pe na bosanité sote chibola ski moi si ya pembe moi si ya zola songe et si ya molex aigle noir ya choisi okenda choisi bunga la muka ezala bien. Merci na tout linganga et tozane lelo artiste na biso ya mboka o bolingaka mingi bo sepela na être eza première fois nanga na yambe na émission nanga na zala fan na ye na linga pe musala na makasi mais eza facile te pour na rezoyer na suka ki déjà ya peut-être ba bengi ba lobité on les capable quelque chose mais choisate le kolaye asuba sala maka o esengia sala ya on tozali na plateau na biso ya lelo ya Congo Liziba TV to reçoit vraiment plus 4 artistes na biso président na bibengaka président ba comédien tout le boss patron Fiston Sai bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé en route. Ils ont mon nana. Vraiment santé ça va. De bel temps la santé ça va. Faut ba lier ba santé na ba différence na yangonios. Oui. Tu as la santé physique, tu as la santé mentale, tu as la santé spirituelle. Oui. Je veux dire comment on appelle que santé spirituelle nous en avons bé. Mais vraiment la santé na yangonios spirituelle, morale, physique et ça bien. Donc voilà quoi. Bien habillé, président. Bon, parce que prochainement, si on a bien habillé, il faut voir présent comme toujours. Hein. Ah, comme toujours. On met ça déjà. On l'attend déjà. Oui, bien habillé. Il faut la griffe, il y a ma cassi. Bien habillé, il y a propriété, il y a classé, la couleur. Donc voilà. Il y a compliqué, mais on est bien habillé. Voilà, tout le la rakati, c'est votre émission à biso. Au benga qui n'a vu que chou, le qu'il biso président ça parce que aloba. Azalaki te balingi ba yebapé émission est basée tous à kati. Toko sola na biso, o ekota mais to lingi plus déjà on les kala ba émission mingolo bango mais eza kati to ngite ba bo mwana ya sai, ya Fiston sai, to sola na bo mwana na onan. Botama. Bo mwana no ezaka no ndeni kokola ya Fiston. Non, nga kokola nanga nabotami na kitambo akoli na kitambo na tangi na kitambo na bali na kitambo akolo ba vraiment ngana pena bato ba donc ba soso mboka pena donc donc nga vraiment mingi commune na ngeza kitambo na vanda libanda ya kitambo na ndenge na ngamuka une fois akenda futira na banda na venir dibamboma
au bambo bakolo venu bana ba yo o venu wenge donc voilà et puis tant la longue di bamboma na songi shingamba mona na kitambo voilà to comment on président mona nga to beta na mona ngi mona mo na sambelaka na Saint-François na tangaka na Saint-Georges nazokola lokola bana nyonso bakolaka o pe famille na bango ils en ont ba million te oui chose avec na ba débrouillard tokola le banc en famille ya ba père sikotaka ba le banc en famille on peut toucher za tate onde to mona ya ba minene wana ya bitu chose ya ba kind text wana okoli papa na maman sikamako papa kufa ngai atika ngai na 3 ans oui na koli plus na mère et puis ezaki na onde nini oui ezalaki nango kaka normal ndenge mwana nyonso akola papa leki bazalaki wana mpona kosoutenir bamama kulutu bapapa kulutu donc vraiment tozalaki kaka kikomi kaka nde ezalaka ya mwana nyonso so père akufi okomi odépendre kaka na selon bato ya mitema malamu ya famille ya libanda ya bato tu kotanga mpe ezalaki kotanga ezalaki parce que nga nazwi quand même chance wana ya kotanga et puis natangi epa basango nga nalongwi epa basango na deuxième secondaire mpona kende siko parce que option nga nalingai nasala ezalaki pa basango te na ekole nga nazalaki ezalaki te yango na siko nakendaki siko na ITP batela pa baprotestant donc aveli nazwi ka chance ya kotanga na baekole oyo ezalaki ou soit ya basango ou soit ya baprotestant donc pa baprotestant natangi sikoyo neti 2 fois ntango na trouvé option na nga te na Saint-Georges na kei na dia mpe ezalaki école mais eza na kati ya lopango ya église francophone ya kitambo ya papa biso papa Evariste Kanda papa Balina Bols donc papa mo aza na quartier mais aza promoteur ya école mais kuna pe simbaki te parce que nazalaki moto ba désordre pour la première fois natanga na basi place moko talaka donc banda na botama na tanga ka mibali mesiko ba ovona bana omoni o mami mutu bovandi naye o blandine mutu bovandi naye te simba ki pété ba longolinga wana ande asiko bon ça va na ke konta na ITP batela vous en avez combien en famille la famille surtout ngaba buta biso 4 le maman bino oui yoza quantième kade mwana nsuka no botana za fiston ça yango wana ba oui comme mona ngapela na botami na mo fiston na koli et puis ça na masolo ya théâtre fiston mafinga ntango ozokola ozotanga ntango babota biso 4 babota biso 4 ndenge ezalaka na libuma mama baboti bana na ye 4 et puis papa moko yo nyonso biso nyonso papa moko et puis père na biso adaye totikala peka na mère mais vraiment toza na famille élargie ntango na biso ke biso siko tokoli na basystème ke père adaye mais papa leki bazalaki wana baosokipe na bino et puis tokokoma ne tokomi 9 tokomi 12 tokomi 18 tokomi 21 mais tolingaka mpena ntango na meki korectifier loko parce que na famille na biso so nalo bato botama 4 c'est comme si nao gêner le mot parce que tokoli ensemble déranger peut-être grand sœur moko grand frère moko andeni ya lobi 4 mais pourtant tokola 15 et peut-être au la 21 donc voilà donc c'est comme ça voilà merci na betu bozola da parcours vraiment ya fiston saï nous beta on va les sozo kende kokola wana est-ce que pezaki na entre vous na famille pe ba mutu bezaki mwana ya to mwana leki ba problème bezo ba réalité ni zaki na bino c'est ba réalité à la qui à un moment on est baké tournon vanda na camp mobile parce qu'on a camp mobile wana tournon vanda ya moto ke pa ma kulutu mais ce que ma kulutu a peine à perdre papa kulutu donc papa lelewa parce que papa lelewa kuna tonto vanda kuna ya ça ce que jara bon papa il se fait le baga ouais papa sans ainsi qu'on la tête donc oh là là donc là vraiment tout le monde accueillant so ayamba qui tellement batte belé ça disco que bon dans ndako mo boy bo chéri tu vas tant 16 000 balles mais bo za la rata na wibu la fouf oui mais lo on des arrière mo ba au kati likuti laksa mesure likuti laksa bo malides wo zui la malides yo
c'est bon. Tu vas bien mon ticket. Goma. Donc voilà, comme il combat des autres, que la boule à souka, c'est qu'on maîtrise la montre. Go! Bon, ça va. Mais dans tout ça, moi, tout mon passé, aujourd'hui, c'est que je suis, aujourd'hui, c'est que Dieu a sali nangai, dans le barake. Tant que vous vivez un moment difficile, au moment difficile, tant que vous vivez. Mais plus tard, ce que vous touchez même à 10% de bonheur, au Nzambe, la difficulté, on est comme la formation. Je veux dire, on les passé dans la tépone, on a vivre la vie, et ça a bien formé, parce que Dieu ne peut pas élever quelqu'un si à former aussi. Je veux dire, Dieu commence d'abord par former quelqu'un et puis l'élévation après. Il y a un moment où belé ceux qui a vu élévation sans formation, à perdre l'élévation on a après. Mais Moutou si à la former abano mataraka escalier et puis bango bato bazaka formé élévation na bango ya katembala moko neti kano ebeti bou comme bango élevé et ça pena malembe asaki boy et puis c'est 1 franc après ça sou boy et puis c'est 2 francs asali boy et puis c'est 3 francs azo comme na 4 a comme na 5 et voilà donc là c'est un peu ça. C'est un peu ça au Colinayo, au Tangi, na besoin diplômé. Ngai oui, naza diplômé en construction. Construction c'est bien. Construction, ok. Est-ce qu'il faut que nous continuions à ITP battre là pour bimasco ingénieur. Ah ouais. Parce qu'on a ce qu'on a construction, bah là, ça ma cambo battre, puis après ça ma marotonga, ma cambo ba calcul, ma cambo belé. Vous avez connu? Ana mutabandundu. 100%. 100% mama bandundu. Mama na munu ke mukwesu, tata na munu ke mupende. Ouais, ozokola toujours na Kitambo. Na Kitambo. Réalité ya kuma goût ya théâtre qui onondene. Quand théâtre ça ya makila. Biso botami de père na biso na c'est ça va venir mobimba. Oui. Dans un mois guitare na côté père ali na biso. Alors ça me sani papa. Papa non ça na fonction publique. OK. Ça la fonction publique donc boy donc bongo biso famille na biso famille moi aussi ça mais ngas ko na bomona obi ko c'est ça comédie ya mwana na bomona comédie ezala kaka professionnel so continue na scène mais so comédie comme li banda scène et comme matumboli parce que en dehors ya scène so petit mutu tellement ko matokolo Thomson obi ko fingi boko beba na pena mais so yebi sa mutu na théâtre et comme comédie donc na sens wana mais ngas ko ezaki matumboli mais matumboli wana toye bateke eza comédie après na ba école na tumbola ba préfet ta élève mais tumbola ba préfet na imitaka ba préfet Bouti na imitaka ba Jolanger na imitaka ba papa Sompi na imitaka ba tebele wana to tanga na ba héritier watanabe na collège Saint-Georges mais ce que lo moi ça qui ya bonzambe kati nanga tango to za na ba journée culturelle au moins appelle un petit ba héritier ba ocha bango ba élève Bama Sanamso Bachiko Sam Moazal aux États-Unis. Donc, c'est comme maintenant qui est dans la journée culturelle, que la musique avec les élèves, Samou Bachiko Monanine, Kabea héritier. Mais non comme la comédie avec les comédiens ma finga. Donc les pas comme avec l'élève ma finga, comme avec les comédiens ma finga. Donc il y a une héritier de la musique, ngaka na comédie. Mais n'a rien barapé. Elle m'a hérité par la paix, mon bon, tu vas nous écouter quoi, tina ba nouvelle alliance qui bindanko. Donc c'était comme ça. On a pêché ba monter place à Zali Gogan. Donc comme ça. Et puis na ba école, na église, des V12, les détecteurs de talent. Les détecteurs de talent. Détecteurs V12 Kwanzambi. Tout va dans la banque school, on a ce qu'on mère à palais, tout ça ce qu'on a mère na biso na veni Tabora. Parce que tout fout la lupa moko pas V12 pas biso.
to sambela l'église moko to foutela lupango moko oyi bato ba foutela na 12 ans te veut dire père avait 12 bena to kombela o koma bena ke soko saki mabe père avait 12 tabeto oya bena tali pa kwa nzambe sala donc to se familiariser les sous na ba V12 alors V12 ndem to a professionnaliser a détecter art nanga pona écomasco professionnel oui amoni na famille na but notre monde tous ba to ba na aussi qui ça mais sauf que ba professionnaliser qui a monté alors V12 ebsanga on ndenge osaka boy ba théâtre V12 ndaira ça oui to okende pe na groupe monto sali il va dans ça déjà il y a ça des théâtre pe na paroisse na banini mais bango so ba saki groupe mo bena ba Félix Kisema Félix Kisema azaki film robe bana jouer pe na ba sens na ba vieux Siatoul na ba nani ce que ba sali groupe na bango ne V12 ameminga na groupe wana tant qu'on a comme na groupe wana siko paf succès non jouer rôle à mwana comme na ba benga malemba na lo ba lo ko ali kokuma me ya mulai malemba papa groupe on le rappelle na TV l'autre to le gars TV ta suba une fois deux fois mais il y a beaucoup les gars TV il y a cotisation bo bandi bo coopérer na ni mombe ba ni atibino ka mota pour 15 minutes mais au tambula jour on se il y a Félix Kisema fiwana alors V12 ameminga kuna papa parce que to comme na deux groupes en tout cas wana to asiko na banona banona 3 banona 4 ouais amemio ameminga kuna après to yesikoyo kokota na groupe mosusu ya paroisse na paroisse to comme na groupe peut-être ba chrétien ya paroisse catholique Saint-François de Salles na Kitambo en même temps to kuta na rappel sur na groupe wana ba Félix Kisema ndesikoyo na groupe wana ya paroisse to kuta na siko na ba Gino la entre temps Gino la zana ni Gino la zali aza camarade nanga maintenant grand frère na OK mais aza camarade nanga na biso no sonde to bana otambola Orly Ndoba Ginola mais Gino azal wani ti mona moke na biso nyos on a quartier déjà na quartier déjà beaucoup d'anis qu'on a groupe to ko moko tanis qu'on a groupe mais yesko aza plus quartier que makamususu a plus quartier na paroisse mais na tana a petit non massa na ngai mais na âge ngana mukolo na massa na ngai Gino la pena que vraiment boa ba camarade bolia ka bo sala makamtu ndenge mais na groupe lo ningi sa ya zala raté na groupe gaza ya zala raté na makambo école pe ya zala raté pour wana ya za otanga na école na biso siko to bano tanga na bondeko ndesiko to za vraiment famille mambo ba Saint François wana makambo tout wana ndesiko monique après en 1997, André Afdeli, le président Kadiombo, a logé dans Kitambo na compte ya Afdel. Il y a Kim tant que politicien, mais na compte ya Kabila les pères. Mais as artiste et comédien. Alors, avec un retour dans la paroisse, c'est façon mon jeune mon bébé travailler bien. Il y a ce qu'on a des difficultés à bateau et à outer na bango Lubumbashi. À l'époque, bateau anti bayaki bango théâtre zeka na français na swahili mais sikoyo ana kin théâtre na français tout na muno mche bano simbate et puis à l'époque ils allaient ba venga dios ba groupe salongo ba nini zeka makamula lingala bango style na bango la yaki simba ki est-ce qu'on vieux fallait qu'il s'adapter na style siko o ya awa ndazo ki siko groupe wana ya paroisse Saint-François Bagaza a commission au groupe Kadiombo. Donc il y a commission président. Azubino. Azubisto. Wano wanani. Ba V12 biso no ba V12 ba pakalowi banani ba tout passer dans la groupe par rapport tout ça ba V12 ba pakalowi ba te belé na tanga ba to ba continuer musala ba to musu tam tout ça ba continuer musala on a vu nani Gino la zapi wana azali wana Gino la mutate ya lelo te Gino la tanga ba no kana ba 93 wana Gino la to saka ne déjà ba jubino pa ba jubiso pa Kadiombo donc to kenda na nzela moko biso ku to zaki na retard biso ya retard to ya repousse biso était bolongwe awa papa moko azubino bon travailler kuna pa ba frère na ba au blanc et to kenda ba présenter pe biso non ba acteur muso mi baleo ba ya kité jour aujourd'hui groupe bango ba yi to beta pelo to beti pelo mo wana arrivé fort
mais Kadiombo on comprend que biso tout ça qui na talent mais tout ça na problème mon tout ça qui lo yenge tellement que toujours quand on a makambo mayele était lui il voulait de nous des artistes intello. Voilà la différence de ça c'est avec d'autres artistes aujourd'hui parce que c'est le débit. Ton créateur t'a créé comment? Ton initiateur t'a initié comment? Et on a biso na bakota ba V12 bakota ba pakaloï jamais yoko ba bakale mutu mbasu ba bakale mutu malade ba salaki mutu parce que on n'a pas été formé pour ça. Nous c'était l'école et la comédie après. Voilà Kadiombo ndenga bana memela biso. Na 98 Kadiombo sali ba effort non surtout la mayele toza ka bazoba a diviser groupe par deux. So boye répétition koto bato mayele koto bazoba. Banane bangai Ginola Orly Kadiombo peut aller habiter par le risque que j'ai bato mayele na ba V12 ba 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 français ya bana bo mwana kala biso ko français et ça na ngome obanga uzobanga parce que yango na lelo to loba manque kaka ya courage na manque ya confiance ya yo moko alors ngana bano sabe fort habiter on tika la razo batiwa président Kadiombo aye kopesa nga grade na ba début en 1999 aya ga répétition kuti bat ba ko négliger répétition mais ça aya ra moi avant banda lelo comité donc je suis le seul artiste na groupe théâtral Kadiombo tozala wana qui a assumé ba poste tout au balika na groupe Kadiombo parce que j'étais au même moment donc après Kadiombo ça il devait dire n'a assumé tous les rôles chez disciplinaire caissier nani tout à part Kadiombo ngai ndesko na ye kabola nabité na utika ba masa na te ba continuer ngana komi mukonzi na longwe kota bazo parce que so Ginola tika liona na Orly et dans la faux ndé na yo ça la sikoyo système ya ba place wana ka ndeza la président bato mayele na bazoba ngasi ko na che président ngai na bactère na mélanger bactère tout ce qu'on a bando benga sa ba fille à quartier ba hôtel ba répétition ka po ba mona ke nga vanda koto président vanda koto ba tout ba vanda ko kena chef alors voilà veut dire sur hôtel là yo voilà oui wana to continuer ka toujours yo bana radio veut dire sur hôtel là na Ginola na ba Ginola na parler hôtel ba yebi c'est histoire vraie c'est histoire vraie donc après ngai na eko kokuta na problème on a mouvement vient absolument d'Amedi Monekeni ayeko ya je lui salue ayeko ya bana ça la film mo boye basera ba guerre à JB contre Wera c'est quoi ça il a besoin yangana pakaloyi biso tant que ba discipliné to yo qui fait d'ami mais to bito que no yebisa président to que yebisa président na biso mais président n'était pas d'accord pour ça alors ayebisi biso surtout zonga to comme ça d'Amedi Monekeni que sera lingi à produire biso na eloko ne conditions à produire pe groupe na biso biso pe to zongi to yebisi payer ce que via bisinga bi petit nga ezaka po na découvrir bino ne loko peka ya Kadiombo mais na moni bona talent mais tala ba acteur no so bazalia au mona ke na obanga na manque ya acteur te wana na kuti ba venga dios ba pesa souci donc pour la première fois penga pena mona ba artiste na mona na ba TV tant tout jouer kana moko accueilli mais en grosso modo vraiment donc aliboke nde o sala ke to somina pakaloyi mais ngana betika corner na zone levé d'amer na bando betele fina nga binga papa so kufa moninga be pakaloyi papa ba ngazalier dona poti ko tema monga sala te kut na futa classe na nga moko wanini avidame kutayo kelinga ma bi bon ça va pa we ati ngai na duo kasi osala apesi nga pelar na nga kabeli nga kuna bilamba asimizela toke ndeto yeko beta bora jibe towera nga na joua ka moi parti mona jomo mukuse boye tango ebima boye dega alors problème wana ya eloko wana nde osala ke président Kadiombo traiter nga sko de lokoso yo na fekisi bino boke no sala mbongo wango combien ba pesi yo le roi yo ngola ka yo linga mbongo ko leka batutu o tikali na mouvement mais o tikala ka ko simba mbongo te tala ni
voie punition. Si quoi, bah non, mais mon amaram, n'y en soit pas ça bon. Au moins, on a des baninga baozoa. Comment foutre baninga na banco pour yo kaka passe. Si à un moment, on a eu décidé dans l'ombre. Mais quand on a quitté pour la salle groupe. Wana V12 a joué DG la biso. Dans le groupe Kadium. Papa Kalobi ba na ba poste, biso ba poste ici. Alors il y a eu ça la guerre. Na ba fin 99 wana poto comme début en 2000 na dû na décision au longwa. Mais na zaki na choix ko ta na deux groupes. Ou soit pas mettre paille ou soit pas sans souci. Mais moi ce qu'on appelle c'est que on a se répéter na victoire. Surtout on a comme une victoire. Na kutani na batu kaka na luka place sans souci à répéter. Ah bat monter à répéter na lemba na pas na moni soko ke na lemba musika. Bon on a répéter mettre paille na VV santé. Père na okotaka na escalier na mata na VV santé be na kutana mettre paille. Donc mbala liboso na mona muta théâtre ya lolenge wana. Parce que Kadiombo azaki artiste mais abandon vivre qui starté. Il était plus un intello responsable, pantalon à tissu, chaussures normales, chemise à main, la coude à main, on comédien, avec docteur Martin Simbatale, chemise à manga, kati bouki de l'eau. Ah, ngabino, comment boy? La coude à la mettre paille. Et ça, les coude à la mettre paille, abina ngamba penalela yo petit donc, yo yaka, j'ai dit. Yaka j'ai dit na rep donc na lela donc on s'acoute un test au salade yako banda mbala moko mais ce que le roi devant dans le pont mon avait 12 à l'époque qu'on jouait net na groupe va mettre paille et le roi net jouer na likolo ba radio pour bango de bazo contrôler terrain et le roi na mati ngana est-ce qu'on a avantage on a parlé ah V12 tout na ngani ngana mati na tikibino nino na comment jouer na mettre paille andimi ngakuta bina ngana kende j'ai dit V12 abisinga ah ça. Est-ce que vous tournez au salle? Pour la deuxième fois, il y a même V12. Oh, il y a des taka talent. Il y a des sous. Pour la deuxième fois, pendant en 1900, dans l'an début l'an 2000, fin 99, que ça yo, ce que l'on ne peut pas dire, okoki kokota la coupe mon côté. Na minute, il faut ça la coupe non. Parce que quand il a tiré la biso cause la présidente groupe A. Quand la présidente groupe ça le quoi les autres tout le monde la montuno c'est dans la présidente groupe. Biso pena quand de malheur c'est parce que cause la présidente groupe faut ça mailler, il faut ba anglais, faut y ba français, faut y ba signer ba contrat, faut y ba discuter ba partenaire, faut y ba ko marcher miner parce que avec quand de c'était que pour que jouer dans Rotary Club, pour que na mamo be Monisco, pour que na mamo ba UNICEF, pour que na mamo ba nini boy sur le théâtre ne vous sentez pena que mamuto mo na pas ba go ya ngolelo. Alors nazaki na mutu na ngate ke na dimension ke na ko comme un peu président par rapport na yebi fo président zala mais 22 ça bi OK ça va so yo ko kozala président groupe té yo sala groupe changa président na longwa pas ka diombo na oya V12 abi V12 munene trop pendant la groupe ka diombo V12 munene trop après ka diombo yende DG veut dire makambo mususu yemu takenda atika poste pa ya kozala président na groupe mobe ba jeune mora elinge banda OK na bengi masala nga jinola na bengi masala nga oli ya ngana o créer bon raison de jinola pelo kwa kadi mboda ya kuma onigise biso pena donc alors qui peut pena biso pena sous minité ah ya tos betaka bon wana yo bengi jinola yese jinola ke yo ozo créer groupe na créer groupe non ke boyo kani bo sala groupe mbale et na créer groupe quand des alaka au bengi ba masara yo ça va pas mais tête ba koti koti na Saint François to koti boya koti boy oh ya ba holia yena ba tendresse c'est un absolu tendresse ba pacifique ba yo ça pas comment tout ça là té yo za yo ndem tu ça té donc sigoyo batu ba ye papa ye bele tant batu ba ye allez tout ça le mouvement on a un mouvement là yo en fait ce que tout ça le mouvement c'est ses fondateurs ça fait 12 présidents yomo c'est dans les 22 na bina ngai batu tout ba bien ngai fondé 22 président bon na kolinga Jonathan ochila biso image yo
y a artiste mort ya Gino là selon ye mambo alobaki et tozonga juste après Katine V12 avec au Kamba l'accès au théâtre. T'as l'accent à théâtre? Ah, Nabosani. V12 accent à théâtre. Mais au Benga président. T'as l'accent? Eh, Benga, ah papa, les gars tu. Oh, t'es. On nous a bien. La bande Benga 12 balles. Ayebi. Katine Maître ça 50. Na pesi ba mbote mingi pas azali mon ami d'enfance. Déjà c'est impossible les bateaux bazo makanisi nzela mo bato mibale. Makanisi zalaka toujours ya moto moko. Et puis des deux histoires beaucoup changé monté parce que banda biso to sala ba groupe ko tangu sa micro na bato tout baleka na groupe sai. Bon yebiso ke totikala Kubenga Gino la fondateur te ni cofondateur. Ah bon, salut. Mais ça on a comboni, vous avez comboni. Yo kana biso. Na histoire groupe na biso tant sala groupe. To pesa mon kombote. Parce que to zaina nous bo sangana nan. Bo ebite est-ce que kosimba te kosimba te. Sans que bo zala d'abord na initiative que groupe poto pesa mon kombo. Normalement na époque wana ezalaki so bato bo longwe. Faut bo kende na kombo groupe. Yomona ba wenge tona wenge musique à maison mère wenge kingani because ko mweto kende na kombo ezakite parce que kombo groupe pesa uti ezakite ya kombo mkolo groupe kadiombo donc to tika ile wana ti bana moko boye sans kombo nan sans kombo alors to comment répéter V12 paye V12 a comme président ça c'est fondateur. Donc tout ça ba Gino là baza pena ba terme normal ba yaka ba répéter normal tout mais baza influent ba membre normal mais influent il ngelo ba nini ke oui ba mais baza ndé monter na ba notre recruter mais bango pena on senti que na masolo tout ba to bi ke a so la rekoti ngana V12 toujours autant ba Gino là autant si ma bateau a autant, la deuxième position, même les mambolards, bien. Est-ce qu'il y a un lobby bon? Non, c'est mon frère. Là, encore dans les détails, il a été. Oui, toi, ça, la œuvre, ngai na ego ko lukaka na ezo ba producteur. Papa Pacheco na maman Florence, maman Bénédicte ba mona na ba vidéo maman na bana, maman mona bini la raboy. Maman Bénédicte n'a pas si bamuta trop monter ma papa Pacheco ko utila na mona bango ba na TV ba obeta sur la cinéma ba uti allemand oh na s'intéresser na kenda tina ya ten CD na luki journaliste a pesa adresse na bango na monga fula na landa bango tina monga fula donc na komi kuna na kuti mobali sa zongaki mais moi si tanga mona mais papa niveau tozo luka yo nzambe ne mutatindio awa abengi ba mombala tala mutu to bana ko luka mutu serwa na chombo te eloti nde baye goya babi ba to sa so film na bisote le quoi toi qui répéter to tali bossa bilo mo ya bien to produire nde mo mona ba vidéo ya monument lumumba o faux pasteur marini to yo sala tam bango ba komi na poto to die matin parler to komela bango ata ba kombo na bisote bisoto suika ala to libérer bango ba plan to yebi kutu te que faut pesa combo pour batana générique faut bolo banani idée ça qui ya nani biso pesa ka bord tant bango ba komi na mokuna ba tekeli ya mususu producteur mususu combo na Domingos de Haken na pesa bango ta trouver na Domingos de Haken ndevio na Domingos de Haken na tali série wana biso nyonso biloko to teka na poto il faut beaucoup mango théâtre de chez nous si ma bokomi groupe kadi omonase poete kama so bokomi théâtre de chez nous te bote ka CDT alors il y a un comment qui que ba groupe nyonso so bosa la bande ka fa ke teka na poto ou bien faut inviter Doudou Mafoura que son nom repose en fait en paix ou soit faut bengisa membre moko ya groupe salon po imagine et pesa bino accès à beaucoup comme théâtre de chez nous si ma beaucoup mi groupe kadio tala ba bande cassette ya époque wana tout au monde que même bison pas kadio wana comme théâtre de chez nous si ma beaucoup mi groupe kadio mais pour la première fois un producteur il a risqué à comment combo ya na CD moko ya mutu mo be sanke acha théâtre de chez nous c'est comme ça que
Domingo de Akre, ngana ebiete. Atalikara, biloko tout ça habité. Job a bien ça. Mais ce qui est comme un faux pasteur, quand il y a un faux pasteur. Ce qui est comme un monument, quand il y a un monument. Ce qui est comme un mari incapable, quand il y a un mari incapable. Donc c'est que yende koloma solo, malamo akuma, bon on a les aventures de Saïsaï. Et puis mi bouf, bah y'a ba fâché. Ezaka yo mto pesi bango balu bakele na V12 na ba jino na bango tout basi porta ke lo wana te balobi ke non neto e créer siko combat groupe ba na le combat groupe Océan wana pesa ida komba Océan V12 siko pesi combat groupe Océan normalement combat groupe fozala fondateur tu vas créer pour moi na ke tozaki na groupe te to alaki na makanicité président mutapesi kombo ya groupe mais fondateur ali azali we wana botiki na Osa nini ba masa ba tuba voter. Toyo sala théâtre mi balé Sorobondo. Na Sorobondo pena tozui pena sikoyo makambutu ndenge zalaka combat groupe Océan. Ba acteur ba jouer comme na bango boye. Wana les aventures de Saïsaï carton. To sala le ngonani quand vient na ngona ka pasteur Pacheco kuitila na mwasine Florence. Tant ba ba kena ngona poto bango so ba sandeli ba yeba sombi pa biso bango ba kena ngona poto ba tekeli producteur mususu. Ba tekeli ngo skonan maison vase d'or. Vena biso Pasteur Peter. Vase d'or tanga ziango abi jamais. Comme moi Joe nde mutu etekisa. Mais so mala tie Océan ba ba c'est comme il kambo mususu. A commis bon ça va. To chasko les aventures de Saïsaï. To commis sur groupe Saïsaï. Bori. Dégâts. Problème sur la groupe. Aïe, problème na groupe makambe comme belé to yesko sala Sorobondo 1, Sorobondo 2. Makambe komi kaka donc ke yonne mutu ozoloba ke ba producteur na ba koma ka kombo na yo bon nzamba la raté V12 ayo zo producteur vena biso Herman Kabana pe Placide ayi na bango na mouvement idée V12 makambutu V12 théâtre na film to sa ngo titre na ngo Tata Motindo on a papa na Pacifique na landaka mwana na ngati na ba école na landaka nini ti partout. Yabiso père ba Joana V12 mutaki na bango mais ce que ba komi na bord na poto ba bimisi Evre ba komini groupe Saïsaï menacé ba komi Océan. Donc voilà maintenant une histoire na biso c'est comme ça que groupe est otikala groupe Saïsaï parce que on n'avait pas les choix bilo ba ki mango mais ba ki mango c'était parce que nzamba robi ke nzela yango wana. Donc c'est comme ça que na ba un moment groupe est au Panzana. Groupe Panzana qui région Zaki Nini. Jinona a rectifié. Côté on a le bail que Bicho joué car, baninga bazu caméra. À sa guerre. Baninga bazu des car. Ngai batika la caméra. Donc en fait, on a payé Peugeot. Nous avons Peugeot dans la mobile. On doit payer exactement la même validité. Na montaka Peugeot na ngai. Surtout ça les boulot. V12 na ye na ngato kuta na chambre. Tu vas dans le pan mode. Bah peut être $1000. Tout ça ndé. Je dis enfin on va parler. Il faut on va faire payer car. Si ma tout foutu batu, mais mutu oh ça là projet na yi. Ngasi ko na monta ka voiture na ngai. Na somba et pas voir na papa aimer le pour les champions que son âme repose en paix. Papa na petit na ngai ni à ma bolo. Na ebisio na kei na bando monter Peugeot surtout ça là on a na monter projet la force tozima mkeo kio mo na kena sombi pine ba chelinga na kana bena ba jino la na ba oli aya ta Peugeot na comme na boy V12 scolaire né a ozo déjà a sombi réchaud a sombi ni tina suka filmer V12 a juste studio allo moi ce que papa parent est-ce que tu vendre moi ce qu'on a tiré papa parent mais na voiture yo bisko car etambula mais parler etambula te so ba bengi binosko quelque part yo na car V12 na taxi ba ba mo la net ke yo lié là donc il pas s'organiser selon yé et yo ça la sko que Pasteur Peter producteur Vase d'or a biso petit notin de la bino car c'est ça 80
bonté quand on a pris bien on a besoin la révéler bon ça on sala bien ma comme tout na ligne pour s'épanouir mais ngai bon ça il a ngara 3 œuvres 3 épisodes pour c'est quoi ça 3 volumes de 1 2 pour le producteur ateka yesu ko sali 3 4 et ça te le roi lelo ba ça œuvre bande tisuka te biso ça qui bon moti donc c'est comme ça que bah ya ce temps peut jouer bimi na car wana to bandai ko zela le temps est comment et au sala que bah ya babité c'est que yo muto wana tinela ko lar yo paye car au fin de mais car on a monté na misu la minonio so rien wana jino là na avait 2 ans ba wana sikoyo c'est ya kaka ndenge za la ba juju dia ki ba fait 12 et ça siko que mouvement pena que bon ça va yo c'est que bon ti est comme la commune. Mais pardon, président, on a soulevé le Cameroun. Mais bon, Nani, président avait 2 ans, président Nabino, non? Nani, il y a président Gino, là, ils ont les canards, il y a collabo. Il y a président Nabiso. Ok. Donc, le mouvement avait 2 ans, président. Vous avez président V12. Président. Bah, tout le monde a président. Fondé. Fondé. Tu es le même acteur, il y a Océan. Surtout, écoutez, on a là. Net bel canto oh le lot ça chef ya groupe avec 12 il y a bien un fondé parce qu'on est dit nous ba kaza président nous désolé kana peut-être pour à trouver comment monsieur ko le président côté azali lelo comment tu fais comment monsieur ko le président ah oui président comme Baptiste si je ne me trompe pas président est Baptiste bah oui donc voilà c'est comme le président de tout évolue na biso yango wana donc fait 12 azali président a fondateur bon ça bango tout donc même sûr que même la maman bon ezaki so bon ekoti ngana fait 12 to sinde moko bato to batikali deuxième catégorie puis troisième catégorie OK et ça te que oh comme so inde sondeni mutuka mais tant comme na période mutuka na katia mouvement to zaki na bato nyonso ndeza la kake oh ba pire président oh ba pire fondateur oh so ça le problème fondé ta défendre oh peut so ça le problème président ta défendre nde ça la que tant to comme na commune bato bazaki de ya bato ya président soit niti no niveau ya commune to comment bena na commune ko to funda ba fundi ngai na fundi groupe quoi avec le président V12 ba fundi nga na commune ke na leba ngola quand ne mutu yo c'est la que to moni clair te ali kambu to ko zo solution biso esimba te to comme na commune bona famille lo même de na famille na biso que même famille to saka ba ngam na biso ko to yo to ba guerre mo donc to comme na commune au péché ba no sambisa biso que son âme repose en paix papa ebenga oui la commune à Kitambo na commune et là on est commission sur la commune ba ya ba bi ba ça va so vraiment réellement mutu wana otindaka ngana zela ka wana maintenant zo voiture na pesa sikoyo bango so ngalo bi kala ka jeune car no ali boso o pesa ba mère na biso pesa bango e ko sala nini e kasi yo lo bi ka parce que vraiment télé maintenant na car na bi ka ça so to za na caméra moko pasteur Pacheco kuiti la pesa ka biso oui poto tourner la biloko na compte ya mouvement asa partenaire na biso a futaka biso ngona bor moto saka na futi mino caméra na moi partir là nde e yo sala ke to zaï lo wana tina caméra wana ndeza e lo kwa mouvement bango so ba jusqu'au neti ba bien nyonso ba sangisi yango neti comme lo wana ti na car na nga na caméra e comme nyonso biloko ya mouvement au PJ wana benanga pembe na bisai sai na caméra na voiture na musa na bino bozaki boza la mingi ni ngabi caméra abi yo zo caméra wana ko zo ngote par rapport à valeur nango zongo loko a symbole no musala zongo loko la médaille na yo na séparation que yo ndo gagner elembo musala pour na caméra oyo yo ko somba ba voiture mais na voiture wana ta mutuzu ba somba ba caméra te oui na lela fort dans la gêne voiture na nga liboso na msali ba 8 mois pour na montango ezokende kaka boye problème nini oyo na pesi ba mo voiture mouvement pendant ba V12 ba kei na ba voiture nga tikala na caméra mais dino la tala ka camarade na ngai ba ko tika ngai te camarade na bango mouvement kabwani ndesi koyo na tikala siko na ba dino la na ba Orly na Pacifique. Parce que Pacifique a qui déjà comme ça le succès na ba proposition ba scénario nanga. Oui.
ye mutu azalaki pacifique aseki matama ye kokoto puis biso tozalaki totikalaki neti na producteur na bamakambo tu nde siko producteur na ye benga ye ve awa tala boyeboye théâtre wana ya sorobondo esila te mouvement panzana tant que sikoyo buliste bamouvement mpe ekei bato totikali na bango bamuke o biso osalaka bahistoire pena papa mama famille oyo na famille oyo na osala ndeni nayebenda bule na bia afonani ataka munduki nde nayebeta jésus de mbandaka carton eyobenda bule kuna ezosengelengo motu te osalaki groupe mama osala groupe na yo kasi groupe kande totikali bon nasali sikoyo na recruter bato mosusu ti otikali na nani Ginola, Pacifique, Orly, donc batikali wana bato ba Hollande V12 balandi V12 ba batikala nanga batikali. On a groupe ya yo moko ça. Groupe nanga isiko ngamo siko président fondateur. Donc veut dire ba V12 nde ba kei bongo ba longwe pe na makambo ASF mo be nazoki marché ya chaque vendredi totikali wana na mzoka Ginola na zui Pacifique. Okolabona muto te ya to sala logo. Automatiquement siko président fondateur. O Ginola bi ke sala groupe nembalende. Ginola na camarade nanga na kokota na ba détails. Tout ça tu parce que ya moi déjà Jonathan Chelabiso tu n'avais que yo créer groupe Binomi Balé. Abiyo zala président. Bon, en tout cas, on a peine à créer groupe Biso Balé. Vraiment rien mais ça masalanga tant mouvement panzani ya tigalaki. Ngana tikali wana comme président fondateur ya groupe Gino na bazana ba membre comité na ba tumutu zo pe ba travailler ensemble. Ngai mutu na zoka la ngamutu na futaka ba Gino la ngamu na futaka ba Orly ngamu na futaka ba tutu. To appelle ba vie na biso mo ba bi ate ba petit na biso bino ba petit na biso kitambo boko tika la boete to ba no s'occuper na bino. Mais yo contrôler ka Gino la. Tu vas faire si demande, va venir à biso contrôler oui d'arrêt. Devenir sur atteindre le mois $100. Kabele moi 10. Bah tu n'es pas 500. Mais ça là pour ça on a quoi ça on peut le bien. Avec un briller. Du fait du biso balé to ça qui va briller mais sauf que ngai na comme il y a moi maïeli. Ah Gino là toujours. Si qu'on le voit carré que est-ce qu'on fait appel comme on a parlé. Et ça est bien que bah TV mo on va serrer le ko c'est musique. Au moins bah il y a tout que payer bah TV. On a bien guerre na V12. Guerre na V12 il y a deux fois. Tokuta na babar Vieux Santos Mutubela ça bord mauvais. Ça veut dire donc dégâts ma vie. Dégâts ma vie. Donc c'est comme ça que on a évolué et à un moment quand Ndenge Zaraga Ginola a supporté na les sociétés. C'était à cause à quoi? À cause de rien. À cause de rien. Parce que et comment il voit net ici tout ça l'hip-hop et ça ranga et puis bah tout ya et tant que moi na mobali nyonso akovanda akata mona kaza la sima mninga ni mobali akomini na banjonjing akomini na bamakambu na ye akomosa vie aina sima na yo aina sima na yo kwa bureau te tala mon frère nga déjà ba Gino la ba massa na ngata bano ba massa na mais banda to zala ba massa banda kala Tito Zabana Mike Tito Okola na banda ozaka leader na makana leader à Ginola seul mutabima leader il faut muke Orly mais na mamba CPP ya Laurent Désiré Kabila ba pesa responsabilité ya futa option na pourquoi amela bisola to bunda pe to koma sur la commune mais na makambu tu ba masala ba yebi ke soto tambula ke bango tu ke ngamu na kana lar ngamu tu na bisono so ngamu na zoka parler déjà danger liboso na bisono so soto bi matam su Gino to simbela ngalar tam su Orly to simbela ngambongo do bango tu donc ba yebi ngo ke on se va question now ben oui Gino la za camarade on dit que Gino la za bena camarade nanga mais lelo et ça quand mutu oyo akoki ko se sentir faible devant moninga nda akoki ko bimasaka maloba makambo mabe na télévision pour la moninga c'est que au nom de Jésus ce que je suis aujourd'hui ça représente une force ça c'est déjà une force yango moni nazalaka combati na ba comédien tout ya Congo baboya kaka o c'est ça pendant que bango pe balobaka
Parce que ça c'est aujourd'hui c'est une force. Ça c'est à l'obélo moi mouké comme mounene na Congo. Ça c'est ça batu bolia iloko batu baliango. Ça c'est baluka ba kosele makambo batu batelema. Ça c'est ta papa yo so mona batu ba bimi lo wa net premier ministre aye. Au moins makambo esale melaki président Abisso Félix Tshisekedi a aucun dépôt au monde parce que batu musu ba bundisa e. Ba yepe belé na ba drapeau ba oyemba na comédie so monam. Ndesala na fait d'ici que ba combattant bena ba sangani ba ye Mbappé libanda ninyo mutu mo azala katiawa oye atutena ka pouvoir en place yo so mona ngona comédien moko banda obota miti ozaka boy ka sai après ko panzana na yake jino la ezaki cause nini pour cause ko kabona ki na ezaki po boyela matériel mutu ko kabona ya bino mibale jino leza na ngora vraiment que jino la pe azape quand même jino la abandola na ngai sima tiwa asa muntu aza mukolo ndemso pe tozaki na bakadi ombo moko be pa fia ya be attention la sumu kala tsese nini te aza masa na ngai ndebe yo na ocho mono art olingo la ta sandal no wana masa no pe sobi panguselanga amukala no taza masa na yo mais yo za na papa moko liboso fo bango ba soutenir yo système bande kwa innocent to ana makam biso nde to ana musique ngana ingénieur de son ba se concentrer pour la leki na bango akende liboso c'est comme ça to ana batala moko te donc allez mino sima ba saki allez mino rien même pas okende musique pour rien et à la fin maintenant dans l'an 2010 ngai tokende poto na werasa j'avais un contrat avec Bracongo pour na kolobela produit na bango et puis nazo le kanaraga masa tokende na o to za roi neti ba adversaire direct mais to solora bien c'est mon jumeau et sobi yeti tokende bongo trouver aux alaté pour ba micho bali ba samba bali batutu bazali o bakosa la continuité ya biloko ndenge eleka na TV mais ngasi kona na oli za makasi na administration oli za makasi na vente ya groupe mais sur les places uniques Gino na za fort na benga quand même camarade na ngai na bondela ye na seke Gino la na muta otike na mouvement te o nde groupe na bino tikala na bana mai avec présence na yo bo continuer ma solo mais na komi na potoka soki to vote la jeudi to comment vendredi mais lundi oli abengai après lundi mutu na émission asali émission hôtel qui na télévision lobi ke yo kende poto na we monaki tellement groupe na yo batu ba ebo sa théâtre te ndo zuyo che wala po tombo la groupe bacteur tout ba boudé ba bidon yeso katikali alwa yeko molo ba bilobela nini ya pone lo bibongo wa poto kina ba size na ba wera esobela richesse la 2010 bengi ya ndeni no kero ba mamba bena TV to le ka mission mona shoga lo bete mama minene mengasko inge misangane tinga zo mi mouvement fala pe kana lo babongo yo zo tambula pona batu to yo zo tambula shoga bien long groupe de réveil si je me trompe pas ouais donc après c'est comme ça nandenge mona mai lelo chacun fait son boulot sans pour autant que ngana za na likambo mutu na mutema to mutu za likambo ngana mutema to kutana lelo Ginola chez moi à la maison Ginola aya kati même je suis marié mais Ginola matarati na chambre na ngai koko la mukoko parce que c'est l'amitié c'est la famille chez moi Ginola à la frontière té eza na musala eza na makambo mais sauf que on a sala constat na Congo tozana batu mo penza ke oyo a préféré na ke akle no souffrir ailleurs que nazana le kechu pire ngato umela ne mena mona ka ke to sali boulot le kechu a 600 nga 300 batu msu ba 800 tant mieux na ke sanga na quelque part pour le lo na esprit bien surtout tali bien ata soki tokabwana ata soki tozaki ensemble mais mutu nyonso ana tala na ye mutu nyonso ana nini na ye mutu aza na tala muninga atambula nango na maboko aza te palo bake soki nga lelo naza boye mpo na kingali te
Pour nous, nous avons tout ça, Moussala. Quand on m'a dit que arrête dans le coquille, nous avons quitté la paka diomo, nous avons fait 12 quitté la pananga, nous avons dit nous quitté la pananga, nous avons quitté la pananga. Donc, chacun aujourd'hui a ça le travail naé. Moussala on peut aller à la soute, nous allons la kala, mais nous avons tout ce qu'on a tout ça machine naé, na rail pour abunda, nous allons s'en sortir. Voilà, mais nous avons Jonathan Achelabiso. Image peut na obeta sujet mo ya poto ne bokenda ki na zonga mamuke na Jonathan Achelabiso na image ya Ginola ou lobaki lo mo et déranger mamuke peut zonga juste après. Katine. Bon, muto pena shokanga mingi na vie makasi malgré tout l'autre bonisa eza sai. Eza sai parce que tant oyo mboka Congo ezaki na possibilité de pesa les meilleurs to pesa ki amote. Yango sko moni place nazali na sala ke fort na bimisa o eza kati ya Ginola na pesa les meilleurs, c'est ça. Katine. Neti comme ya choc, net Ginola bi ke yo choqué malgré limbisa, ne comme ça kinga pour tout on avant à sa émission nga pour ça la publicité moko boye et bezo mona ba YouTube ezana ba sikizo réuni mais yo choc ngo ça ni ça au sala Ginola ba kiso bo ça ki bino ensemble bo simba ki ya yo pesa te c'était le moni choc moni on va kazo on a passé na motema déjà ce Ginola le babongo ngana omona ngo eza faiblesse esprit et puis na mwandambu ya complexe d'infériorité. Voilà. Parce que nga kutelo ke choqué nga eza kolobate ke nga na chokaye. Mais ça tant na mona qu'est-ce qu'on a bana nga na ndako tozolia tozomela kamata na chambre na nga menzoka na za eloko moko be na chokaye akoka ko ebisa nga ngote. Moi je crois pas que c'est à la télé que je peux na koki koyaka kolobelo ko moko be mutu a chokanga so mutu a chokanga lelo na mona ke choc yango ezo revenir toujours pour se libérer na oluka kaka mutu wana entre bisomi balena parce que talelo ko sala nga za boy à toi vraiment nga tant que Ginola de face boy atikala oyebisanga te ke na chokaye to na za likambo mobe oyo azala na mona mutema par rapport ya ngai. Vraiment, je crois que c'est la folie de la télé. Dans le classement, dans la folie de la télé, je ne peux pas prendre ça en compte. Oui. Déjà, Kolobanon, que 22 ans, la président a sauté. C'est un peu choquant pour nous. Il la président a été. C'est un peu choquant pour nous. Parce que les lois n'est ni yoko kiko. Moya batu oyo sali ba par coupe on dit ma Baptiste. Batu ba sala makamuna sentiment même Baptiste est mon place azali. A ozala choqué oyo ke. Ndeni Ginola ngondi mangande na président lelo. Mais fait 12 ans pena ba sai se utana bango o pena même pena so tobito tia maïe le pena. Ce que to sali ba président ce que to se banane. Pas collabore. Donc voilà. Mais ce qui lelo yé Baptiste n'a pas président na. Au moment où Baptiste a n'a pas collaborateur na. Bon on parle ba koza ba collaborateur. Mais bilo ko moko ça qui une émission na moi choquant même sauf que moi dans le bango le moko dans la vie le plus important est que soko yebi ko za na nzambe kati na yo yeba ke batunde ba za na problème na yo mais oyo ngai na yebi ke za ya force pa nga batunde ba na ba problème na nga mais nga na ba problème na ba honte c'est ça ma force so nga bela na problème na Ginola ndebele ba problème on est au bundana mais le quoi ngana bika ngaza problème na été o choka na payete na choka na payete azaka massa ke to umela na ekuto batu na c'est Ginola kenda mais yé moi biso ke azaka na Baptiste mais déjà to azaka na Baptiste pour il faut pas luka ka lisusu chacun zaki makazi azaki ka lobo non wana na ngoka ka wana na ngoka folie ya la télé fungale motema non faut motema ndena za boy mon frère so na uti voyage ndena ya uta poto be na eboy Ginola zanga makoli na été Ginola soki Ginola a un problème aya pas na ata to résoudre et puis avant qu'on bosse l'émission là ayev ça ngakute lo mo singa bi ndeni ni o tchanga la publicité ngana sala ka réponse tanga ka simple que mon publicité ils a demandé à
client na kozwa te que publicité ya et comme ça mko wa makasi na cha Jino là pour Jino là joue un rôle net ya handicapé na kozwa te et dépendaka publicité zo dépendre na makambo et belé na kati mais tant dans une publicité mon besoin senga makambo ya misunga banini yaka donc moi je crois que moi vraiment Fiston ça et ça j'en profite pour na lobango lelo au nom de mon Dieu na kombo nzambe na ngai Jino là tu es mon frère tu es mon ami on a travaillé ensemble nga na koza na problème non na motema te ata même makambo lobaki na considérer yango te parce que na bike biso ba artiste lelo to comment vivre na biloko mibale talent na baise to veut dire ou bien luki baise ce qui na talent simbité ou bien aux une baise mais na talent donc voilà nga na problème non te et puis même pendant après makambo lobaki na ça peut kaka na problème noté parce que na koki pe ko za na problème noté tu es mon frère on a vécu ensemble on a toute une histoire et ça n'inga vraiment pas na bium to outra pour to zobi ko parce que tout moi jean moi chemise mais jean l'horaire ko loba vraiment ça dans ma ligne ma président ana que pour te vendre là ba président Anso Luzolo baza kotala ba bike Michael baza kotala président Gianni Fay baza kotala te baza kotala ta Igor David baza kotala vraiment kati après président Fiston ça tous on a moins mon qui quand vient poto il va remettre na poto yo succès so be succès la chance succès vu le succès ambiance ça qui non ambiance ça qui bien ambiance ça qui bien il est quand même bien tous les minutes mingi te kutuna mamona kutuna mingi olo te yami to lobi pe mingi te nabi ke to bi te ambiance ya ki bien ezali total mais koke na bino avec pourtant moi ba problème yaki ouais ka baguette d'esprit baguette d'esprit na miki peut ba non swana on m'a mike on y ba discussion ezara bien discussion za rapport ba to ba se comprendre parce que si on discuter te boyo bombarder mo comme sous il faut discuter rapport boye ba se comprendre pe boye ba ko élargir parcours na bino oui ba to ba discuter na tem ko ba discuter ba ka bona mabe ba to ba discuter na bi ke ngana esobelelo to si to yebana oya yebi ba faiblesse ya mninga oya yebi ba point fort ya mninga isobelelo yebi ke te ça point fort na isa boye nini boye mena kala pena et là il pena ba moi ndongo na mike même na mikili pe surtout on va na place moko boza ba leader et puis à l'époque il a qui ngana to ba leader ya mouvement richesse ça la pas Caleb vidéo n'importe quoi mais il était tout le monde a dit nga ngelo c'est quoi ça tu vas faire qui vient na vous avez vendu bio ça yakawa c'est que faut non ça yo mon acteur vidéo ya ngade voilà dit boswani pe mais c'est la famille ti boswana bo eza poka bo se comprendre bien ça bien on ndeni bon va bien nga desai yo desai yo yaka desai yakawa te la kota tere la fotere bo nyokola be sai mingi ya onza mazo pambola kaka bo wana munile la déjà mais asundoli le vidéo la sundoli alika yo yakawa mais ça qui fait bien na benga wana na poto yemo wera tenga kutuma mapoto na mutu na solo langu na wera yomo luka wera ngai pour la première fois na kota chez wera ça bana ba kima ba exaucé ba gladi ba kima e papa sai wera pena tanga bi you star tala bana ba kendati na chambre ya père na bango ba salela nga bagage exaucé na gladi ba salela nga pena bagage ba ketchup père na bango ba jean ba nin wera simba tout mais ça c'est pour les concerts non c'est notre star papa après ce que tu vendis na ba expliquer bi vende bo na miki de faut benga pe ba comédien de bo inviter tam si yo inviter des musiciens o akina de apoto mais ce que so benga si ba artiste comédien pe ça peut image mususu to salam nan de pe vie salam nga ko ne so bi to za ina Afrique d'ici ba benga so to oya ko tambasali to kata voyage kuna to donc c'était comme ça. Voilà, vous comprenez que les solo qui non déjà donc il n'est pas mollo moi mon qui n'a dit comme la vie n'a pas vraiment il bat tout bolinga qui vient pendant les questions boss nabi président babi alongo déjà président fou les qui sabi ozolonga tu comme président mon boss na ki kalonga makalonga ya bisenga na bossa comme na ye abi Anthony Muzuri na mutu na yo Anthony Muzuri voyez Anthony je t'ingratifierai pas
ingratitude Anthony wana pena mutumo bien ouais et pena so azon azan akini tango azonga ngatikaliye Anthony Muzura sur l'Arabie on a fait on a vu que le 27 toza na déjà kuna exact toujours dans les bords tout linga Kevin pas dans la ketchup c'est pas. Et après tu as moi mon ko chiter na likam na biso tango bi Anthony na profiter pena pesa mote na grand terre na biso c'est na biso ça veut dire Mimindaya le métro ya kala Mimindaya te akenda parler partout Mimindaya na pesa c'est Anthony quoi Mimindaya na pesa mbote bisko ça na vike au moins na ngazala bien président ça il s'est sonné likambo ya ba il y a écrit association où il s'allie mbutu et créer un problème initiative est nani ya Emono Vivant idée non Emono Vivant en tout cas au moins ça initiative moi bandaki na ba Fatou Miracle ba Luzolo quand des alaka qui étant toujours problème en donation vie de loin chacun de nous voulait mettre la pierre na de façon que tout ton mandat quoi là ya que monde qu'on a besoin à se rétablir alors bandonation ba ans ba mona que c'était bien tout ça mon groupement à WhatsApp et puis ba tout juste ba kota et puis tu vas cotiser moi là mon bébé na fondé le groupe WhatsApp ans OK ans Zolo tu vas fondé le groupe na WhatsApp ba ça les bloquer tout et maintenant il y a ba tout musuta ba yali kamba 100 ya cotisation na kati au kapela kingani est parti vous avez un tanga de qui m'a dit parce que il y a un administrateur mais on appelle bana ko tamingité que cotisation na ngai pesa pas bino nios ba vega ou bino nios na kati ba 12 banane ba tout et puis tu es au tikala une affaire ba 26 personnes maintenant 26 personnes on a de tikala qui to lo bagi souka à la $100 mais c'est lui qui peut donner plus à couper sa plus bibi ça c'est grand ndenge so za penesika tu chepi ba makampa papa tu cheka panga ba tu belé ba président Mimi pas tout parce que belé sur 26 personnes on a tout mis ça $3,000 je crois $3,000 ba tindelinga ndinga nakenda otigela la vie de là comme ezaki lo moke ba ofinga ba artiste comédien tala bande on a bino ndona mnazo bela bozo kipete ba makambe belé kaka boye ata ça ça Lia Thompson Lia Thompson mana muninga zo bela on voulait aussi le faire avec l'image pour que on appelle que tout se soutenant pas auto bana ça déjà sans caméra bobo yango alors bon on a que tout se soutenant et puis to stimuler pe baninga mususu ba soutenir ndona so vidéo là ndé il est kaki d'ailleurs avant même pendant que biso zena ba cotisation tu as une initiative avec ya maman Olive ndenge salamaki maman Olive a dû en charge mais to lo baki ka lo kola sito bandaki parce que biso maman Olive leki déjà na likam ba to mona en étiquette kuna déjà sili donc moi to le kaso exact ba biki wana maman solution donc et ko sala ke malgré maman les cas qui me tobi to commissaire quand même to commissaire quand même de kendaki to tiki pe masolo wana alors après avoir réussi Paris wana munene boy 26 personnes to bimisi $3,000 oyo kutu na ba association musuto za na ba théâtre awa so bolobi bo cotiser ta po mutu azota $300 et comme ka guerre comme ranini type bimité pourquoi pas eloko to kokiko orientango volonté oyo ezala question mutu abeli mais et comme elonga volonté ya ko ça mutu abeli mais et comme nini mo ya mode ya prévention que nini to ça la question mutu abeli mais ezala te que kolela mais ezala te déjà cotiser rapport na soin nini to ko ça entre nous ndesiko to bi bon et mon réellement vivant to libérer en to libéraliser en pour mutu na so ali ko s'adhérer aya ko s'adhérer bon oui bi na Congo tout ça na ba opposant bête ba opposant bête veut dire mutu oza opposant bêtement et là comme je suis opposant na yo morozo e ba monter on s'oppose à quelque chose tant on mona que et là est tambulaté mais biso ko tuna le bandité déjà ba opposant bazali
mon Congolais comment tu opposant ya mboko étaliété ah Congolais mais opposant il y a Zambie na pardon président na 26 ne bossa ki boyeda ki président vie de loin boaki ko benga so artiste mususu to benga ko fait appel musiko yo to beti eloko wana et sali out batutu balamuki ah donc son appel na mono vivant son abeli donc c'est que na reçoit pas soutien ah boye dans tout ça c'est quoi yo ça la guerre makambo wana nyonso et stimuler l'artiste maintenant tout le monde aligné à côté dans groupe wana ya WhatsApp nombre d'artistes au bazali so beaucoup dans groupe wana WhatsApp pour bo solo la nini pour bo lo nini pour bani ya on to ba est-ce que tout ça bureau to banda na bureau ba artiste ba ko s'adhérer parce que est-ce que bato baza adhérer na ba UNICEF ba na groupe WhatsApp à UNICEF je pense pas donc ndé moni siko bato siko ba mona ka groupe WhatsApp ba ko mona ngone tike ba ko bazali na groupe WhatsApp wana ndé bango ba danger ba or que c'est même pas ça peut groupe WhatsApp wana tant to aussi ça ba makamna so to boma na groupe WhatsApp wana pour que bato tout ba sur la communication ou soit na SMS ou soit ba communiquer ndenge bato to ba communiquer réseaux sociaux le ndé c'est un peu ça bon ba ninga mususu vous proposer bango teto vous en pour ça ya yemo ko bien ko be juste le bail où alingi ko ya ko s'adhérer aé boloba ki ngwa pour le ça message moko bato ba s'adhérer ba s'adhérer ndenge bona ba mincho ba Karine ya mado ba kota déjà tona bato bele ba koti kuna bato bele ba koti na bango bon mais là ce qu'on est ni bato muso ba le raneti o ya rejoindre ya ka alingi ko ya te ba jeune na biso ba guerre d'esprit na tuni ndeti nabi image de Kisa Shoga to tuni ayebi angote to tuni nani so de muto ya yo za na na muto za rotonda ye ba ke koleza oh Jésus c'est quoi ça quoi ezalaka muto ana nzala ndao ye ba ke koleza laka omona tengu masoka lebo okute wana komi kizengi eza bonne santé muto esala bango so moni muto azolo ba mabe pona association moko boyo baninga basali pour que to sangana to évoluer to faire évoluer musana biso au moins na domaine na biso to kana problème ya santé physique te to apena problème ya santé artistique problème ya santé ya scénario to na problème ya santé évolution musana biso mais peut-être bango nzoto makasi muto esala bango bongo likambo ya bomoko oyebi yango bomoko ngana yebi yango ngana wanga ati ba proposer ki yo to vous appelez ba proposer ngate parce que bomoko ezali le quoi neti et là mo ba yebi ke ah le quoi ba wana ba che carte ke matakuna kapo ki ngani ana kacha karo ngana wana umatango te il faut na conduire ba ninga msune erreur na zupene pave mo na tindiki ngona chango na are et démarrer na ngote mais bon na belle na makasi ko leka kutu bato fo ba kende na voie normale ngaite bomoko zanko bomoko za kanda wata kitoko baza kuna wata malonga baza kuna ya bozwi bon mais ba shoga ba bobo manoka ba garçon wow ba jinola ezo yinda kuna lisosom ouais pas mais bino kuna moni ba jean ba duche ba god 2 minutes ba asuzo mon bébé banda association na biso est mon réellement vivant et bandi baka auto traité ezala ya bato ezala o biso mon pe photo mi traiter parce que to bando cotiser ka pona bato te po photos en bureau photo cotiser toi déjà au délai à $10,000 oh shoga ah kutu nde na sawa ah nde na zali awa nazali na 3,000 soki $800 ya siège o ba commissionner ba luka siège poto banda 3,800 ezana to luka en attendant to zo na le monto banda de masolo oh wabi no ki pe ezana banda le ozu social bozo na banda to tala na bobo moko bureau za wabi yo ka kite basa bureau na shaba omoni to pas minata yoza mabe bosa mai na mela mai zaje ah bo moko bosa na kate president basangana oto sangana yibu ngamo na yebi ke bando na ba kisa shoga baza batu mo okuta lepela nzela be ah president monde na tumbula bino
Ah. Na ba bobo bango nyos. Mais on reste la famille. Mais sauf que et péquicité muto azana bomoko azala adhérer na et mon réellement vivant. Et pourquoi ça na bomoko? Et ne rose la peine bomoko. Mais kota pekati. Kota orate. Mais bon mais attends. Ceux qui vont s'organiser, bureau ils ont mis makamno c'est déjà mis na moni que makambo malongezali. Non ça adhérer. Quand ça adhérer pour plus de sécurité. Na bi que na rose un peu problème l'état et mon réellement vivant et ça la moi ba kangisaka na bomoko ko ça la paix déjà. Boluka nde bureau, bolonga pa minata na shaba. Boluka bureau, shoga, luka bureau. Bobo, luka bureau. Luka. Boko pa na pa belle fille, on a te bo sala réunion na binoza bureau belle fille. Voilà, tu vois qu'il y a des choses qui sont merci de tout le monde qui vient pendant les questions. Castino Mangala na Montréal, wana na Canada, na pesio mo de bisiko zali, ba tout le monde vraiment qui y a ou. Tant on veut ça masola Canada, na moni malama ko Janine Leja Chimangala gardien. Janine Leja. Chimanga donc la grande mère de l'Happiness. Je veux dire na PCP maison d'habillement Happiness. Donc Happiness Fashion, na PCP on va trop. Donc voilà quoi. Voilà, tout le monde a souka déjà, ok. Posez ça. Et puis ça on a un problème na ya Freddy Mbalio Sombo. Quand on a un problème nini. Est-ce que tu as un bien? Dans mon la tikito quoi. Dans veut dire na vous a un problème na mututé. Wana baba vient na biso. Ba bena ba vient na biso ba prêtre donc ba ngudo ba sala mangambo biso no to sala te. Banda comédie banda. Jonathan, tu l'as vu sur l'image de ton juste après. Katine. Pas trop comédien nyonso. Aza patron ba comédien te wana nde kotwana kolubaka te nkonja uchaba comédien te aza patron na ndako nena mwasi ne wana nde kotwana kolubaka te nkonja uchaba comédien te aza patron na ndako nena mwasi ne Katine. Voilà ya Freddy. Mbalio Sombo. On avait na ngai. Ngai en fait na zana culture te ya dénigrer to ko boya bato. Sauf que il a permis na musa na biso moto na mutalo ba oyo alingi ko lo ba suryer. Veut dire venanga na ebi kami bengaka la queen mother, il est la reine d'Angleterre. Oui. La queen est la reine d'Angleterre de Babinga. Alors, so inga anu 15 jours, luka na ba vidéo tout. Place nga na boyi pour na nini yami pesa kombo. Oui. Ça veut dire si les gens s'attaquent, ne le moka pendant longtemps ba t'attaquer na yango c'est que ba mon abana te ye alobi ya solo ba ya lokuta. Parce que au grand pesa fait combo. Mais ba ba bi ne dit José de Londres, ti le combo de Londres, Isaka ya lokuta. Po aza Suisse. Combo de Londres, mais c'est là on a kin. De mi ça José de Suisse. José de Suisse Irlande. Mukolo on y a ta Londres, paf, combo ne comme ya solo. Mais muto occupé comme José de Londres te pas bika ate alo ba de Londres mais azane na Suisse. Mais mukolo ba José de Londres comme na Londres. O ka ba ngasani ba télé. Ya to pas bika comme réalité. Ti bato ba boya kombo ya patron parce que ba mon ngo pena ki comme gênant parce que pecho ko mo ba mamba solo. Ami bien un patron, oui, ça peut effectivement patron. Il va comédie tout. Mon frère, bon tant que viens moi le bagaza, la reine d'Angleterre, ici à banane. Il y a pas minisé. Tant que je suis le bagaza phénomène à banane. Nga muto ko boya que ça c'est les patrons de tous les artistes et comédiens et chandiman. Et sobé. Il y a adversaire dans la direct. Muto pa ko boya et sobé le roi du rire. Izanga ngapela ndimango abu pia wa pato na ndako na yo ndeyamba ya Freddy alobi kasi poso okoti na ndako na ngo okuta piscine okuta pena batu ba eza pena ndenge te batu ba na ndako me option ezate ndako eza option nde mutakoti pa ya batu bakola ba ndako 1000 ya linzanze ezali ya mabaya ezali ya nini ezali ya boye ezali nani yakatele yanga lingala Tony na uti poto na ye
ah et andeni a mikili bien ah yo ba mikili bien yo so mona shinde ko braza avec la poto to ça la 4 saisons c'est tout à fait normal mutuno ça za anda kuna ye esenge azala patron anda kuna ye mais quand la patron est accrimité il faut batuba sepela que aujourd'hui dans notre domaine il y a un patron qui s'appelle Sai. Il y a encore un autre patron qui s'appelle Esobe. Il y a encore un autre patron qui s'appelle Malosombo. Mais ce patron m'aura dit, et puis, moi je viens pas à la télé pour détailler. Parce que si on a recadrer bateau, tant que on a patron na mulili, au moins on est impoli, on est faux petit. Or, quand on a patron, ils ont encore simple arme ya, pour banque s'appelle mon sponsor, bah il va quitter petit on a patron surtout mais les publicités na biso, à tout foutre bien pour ça regarder na l'art. Mais bon je suis le pauvre. Comme ça, on va foutre n'est pas foutre à bango. Oh, il y a un père Freddy. Changer ma loba. Bango, mais déjà, faut y baquer. Tant ils en attendent. Oui. Pas pour ça attendre. Parce que le temps est contrôlé par Dieu. Seul maître il y a temps, il y a circonstances, il y a amen. Yo rebundi sa tante sur les qui na yo. Ndima e. Aza salité, aza la propre. Ndima e. So bino ba vena biso bozo ndima biso ba leki na biso te. To tambula nzela morote, monde tambula nde morote, ba petit musu ba bimana ba lande 2035 tamusu ba ba osala ko ba million na boulot. Andima ki ba mususu, andima ki na. Yo ndi bandimi yote. Omoni lelo so déjà. Ndenga d'abord un. Nga c'est de na zaboye. Ay bana bango ba mettre pas te sodo andimi fidèle bana bango chic choc. Ngai de na zaboye le kechu. Je suis un garçon très intelligent. On a vendu dans l'émission, réponse T, mais façon à mon comporter, façon à mon réfléchir. Parce que nous sommes des vendeurs de réflexion. Nous, on vend nos réflexions. Je ne peux pas passer à la télé pour dire n'importe quoi sur les gens. Moi, je suis là pour présenter les meilleurs de moi. Qui est ça? Je vends quoi? Ma façon de faire c'est comment? Ndeni na sala eleka ya boye. Ndeni na sala eleka ya mutu boye. Na Congo mobimba ndenge toza boye. Na ebisio pena vérité. Dieu m'entend parler. Soyez en bato ba sali mbongo na comédie na Congo. Par rapport à Congo. Parce que mbongo ya dépend de la pays. Ça il s'est la carte. Et puis soyez en bato oyo ba liambongo ya artiste comédien mongo. Et puis artiste là nous mataka pourquoi parce que bango baza ba ignorant bango baza ba to keto ba to wangana ya ngwana moni to kende kaka tout ça ko évoluer kaka ko benga leti ba artiste mso ta poto ba de ba artiste mso mona ka uti neti niche sa poto en sa poto ba zala nayo ke a traiter ba ko baza ba kizengi kene ba bien ko patron on moni ve alobi lo mo ya bien na CP na ngwa biso mayele liquido a reconnaître derrière la mayele so maïle eleki ndaïlo belo mo wana na comprendre en sauter OK et comme ça mon tourner ti comme perdre to veut dire pour maïle eleki doit se pas comprendre des choses maïle mais comprendre ça peut-être so pe ki mukolo pe eleki et ben no le ka ki mukolo mati mutu na mutu eleki pe ndo akoko na bungi Koko la pe bungi la tera luka koko la mza kate zagalini kimu kolo pe eleki yambali bakanga yonzabi donc leke tu ngala za wala te pona batu nde balingaka obi nga d'ailleurs veut dire le nom ebisi le mon émission na ebisa ya ngope fara boy nga za la contre kubenga moto petit ou diminuer moto toi dia ba grand moi je suis un père d'une famille tika isa na moto na ngake na petit na yo oui so yo bano tiela nga petit et puis petit sans français ya mon boulot tant
mozo ba petit sans terminaison. Donc veut dire oh bana miniature elo moi muke ngana elo mukete. Ngana pena sai na minute na Congo mobimba. Oui, ça dans le monde entier, oui. Comédien pena oyo pena ke lelo pena ba bibike. Ata boboyi. Après tant to bimaka na nzela. Après tant to zonga na banda na biso. Ta tika. Ba vie na biso. Biso to baleki na bango. Mais sauf que ba lingité biso to vivre époque na biso. To vivre époque na biso. Époque na biso ngelo baké. Tant sous publicité comme $20,000. Tant sous l'époque na publicité zaki $5,000. Mais biso te ba to memi ngambwana. Oui. Biso si boni bokanga biso netika ke. Biso to sali eza rien. Ngana za na muumbu ya théâtre on ba le somba sala kana l'an 2000 na 1996. Tandis que ngana sali biloko bien na l'an 2002 l'an 2003. Il faut que ça na fier na mutasali S10. Ouais, ngali wapi ngapi? Za musika na ngande po. Mutasali te Samsung S10 photos za na fier na non qui a tête 38 sauté 28 fois on yo la ka mutasali S10 po yo ça fait ngai. Dis-toi je sais internet. Ngai na za contre biloko wana. Ngana na contre biloko wana. Ngana na contre et puis ngai ndi na za boy. Na beta ni solo na ngana le passé te. Pona na lekité. So moni mutu de ko mo ba ah chéri na biso. Au monde biso tanto zalaka yo yebi mituka ngana tambulaka nango c'est photo ba Londres je son mbuke belle mais on a l'obité so mutu mo beta vina ya na le passé est-ce ngana rolo ba lelo ke tango na kendaka oui pona zo kende na no silité oui na ko zo vina ngana bwa ngona le passé te tant que nzamba zo salela ngana no makambu na le présent. Alors so mutu amoni pena ke na présent zo simbate année o présent simbite année wana présent simbite année wana kuna 5 ans présent simbate azongeli bilo na le passé ayoki ka nzembo abeti ba ko à l'époque on me payait 8,000 francs belges mais na minute on nous en a combien ah nzambe kambe aussi la terre on se comprend donc ba vena biso si tu as fait na lingake mingi mais na kamwa ndeni ni akotaka facilement na liste ba vieux ya mitema mabe na baleki c'est choquant nga vanda mo komso na vandika be na monika ya Freddy avenanga to dama pe to kepe to baye champagne o bisanga pe sai obike bay boso amela champagne ya Freddy non, non, mais ça histoire na biso. Oui, c'est normal. On a pe mukolo mususu na vanda boye paf. Na côté lia Freddy pena na parler boye. Ah, mama ja utai voyage, ai na ba t-shirt mobe. Sai, songa na Julio ya boya. Ke no mo boto là. Na côté petit, na côté tina chambre Freddy. Na suis pena t-shirt paf. Mama je pe dance, bilo na ngana mama je na suis. Soa. Na pena bibi na CV. Bibi ke mbala liboso pe artiste pena comédien. Après ça, on a un t-shirt dans la tête. Pour ce qui me tient à bien, on va te faire bien, Freddy. Mais avant de faire un bonjour, on a la TV. Patron, il y a nini. On a un banda autant. Papa, on a un banda autant. Mais moi, on a un pèse. Moi, on a un kassangoul. Mais moi, on a un bon mot, on a gombe. Par exemple, top option. Chef on a bien ma asma que tu connais allez Joe Plo au rappel mai toi donc net aux aboué tous aba artiste monde art et ça monde ya kondimana et ça peut monde ya guerre ezo ya na nini guerre ezo ya tonga lo bili kamnanga na tangi komolote ko kipangote ngalo bika ça c'est le patron de tous les artistes comédiens tikana yo pour nini yo comme ça ngone obike tamta bano ya ndako na yo ya mwasi na yo na bana na yo yo baksira ya mama na yo beta sko machine c'est tant ngana lobi yango na papa banda kwa bato lobi yango papa nanga mais tant que tu as une landela mutu nyo solo bagé ngana danger yo po bano son sala ya ndako na yo oh Jésus c'est choquant donc nga ça il dans ça boina yebi yango pe bien je suis formé pour ça que ça combattu mais jamais abattu baba banda ko
bundisa ngai ne bandeli ya kombo les patrons de tous les artistes et comédiens basi ba comprenant les patrons de tous les artistes et comédiens jamais mutu abungisa mbongo place nga naza na yibie yango po na ke comme les patrons des artistes et comédiens mais tandis que en âme et conscience nga vie à ça accident na moto via ça accident na moto dans na wewa on a bras d'autres bah ça l'accident on vient comme un hôpital mais parmi batu ba ya na hôpital wana batu liboso pour na kutala ba makambo ba première fois mokie et ça le kambe ko brusquement na yaki na ngona tiki mais na landa na émission via boy mais ava venanga peut-être makambo muzusu to loba boy po ngana wana te po batu ba be sa image na ngana na kana kanga maboko parce que to na guerre ya image okolo beloko mombo okimiseli nga 100 personnes balinganga alors nga fona rattraper ngona bisa batu vérité lelo na kolo ba mabe jino la te po parce que et mi maloko aneti ke ndamba batu batika na opena bako banda sumba na protéger les ndam na kolo ba mabe vérité parce que na ko bimi parce que na tina ba audio que vieux pena sengo pardon bi ke petit na ngana lobeka bongo po yo yebi kaka na tumbula yo na wani mais yango côté nazali mais ça vraiment le boye parce que ezali ma bekolo bandenge wana et ça ma bekolo ba bon parce que bino ba mona ngobez mais c'est la vie des gens que vous mettez en danger wana bana zokola ba kimanga zokola donc ngana ko kota kana ba terrain wana te nga lelo daka oboy ona parler na yo ozana bandaku na yo est-ce que on a offert un comédien mobile pour ça ndako et so on a bike ndako ngale ki ba comédien tout oh na eba kake na tamuka bien malembe ti un jour mo nzamba lo ici là ici mais ici là quand même bien mon oh na ndako na yo na mwasi na yo na bana na yo wana eza ba propos mongo qui tokote pour un grand frère et puis petit wana za petit limité naza grand na masola théâtre oh donc grand ulukati mwana ebo sala mwani wase linda zo sa section benga kaka nga moto esili na yaka to sa danser linda mais yo yebi muto batu ba benga te na Congo pour zolar na masola au segia théâtre ça c'est au zolar ouais parce que ça il le fout à muto de roi publicité le na Congo au zolar bakanda muzuzu ya mwana ndeni mwana azosaba publicité abenga ngate mais na ko bengo ndele so rolo leza ya o sabe mabena pomane toza yamba loza sima falo benga e peut yamba lo ezaki ndi wana yoza aventurier donc message ni roise yamba lo pona vie privée na yo et comme il répétait mal ma ngai sona ni lo na ko yebisa ya Freddy à quelqu'un que je considère beaucoup. Oui. Il est parmi les vieux. Au Basala Moussala, Liboso Nabiso, que na comme scénario na pensé na oui. Que il y a Freddy. Il y a un autre bételo mon petit amour libala ba mongo. C'est ça. Et ça le pérage, vieux pe ba série wana pe mon boulot, ils ont aussi pe libala ba mongo, baloso mona ça. Na sala pe lo mo mbutu. Na chepe vie na kati lisusu ya mundele na pila mutu bonda boto Dora bela bambongo choupette arrête de chipper ya babilo mwana nyos olie mbongo bokana ka caché naza seul artiste au batwa ebike so ki tourner na eloko ofele mozanga ta kozonga pe bien te na parler ata na moi eloko so pe oyema mbongo to vanda ko ti ba ofele boye mutazongi na moi quelque chose. Et ça n'a pas que ndé batu musu ba lo ba ke ya tolobeka bongo talaka so tolobi bongo pona yo bat ba chap soka so tolobi bongo pona yo bat ba chap soka moi ça nga dino là après que les grandes émissions na sepele na monté mais à lookinga combien de fois dino gazouye oui à lookinga parce que alobaka lo mo peut-être pour yo au poussagier to au salisaki buzo ba lo ba bongo mais là sikoyo
Et comme il y a un dongo, mais il fallait qu'on répare un mot. Oui, ma bébé a monté. T'es un peu à pousser, mais vous pouvez nous l'oba. Est-ce que c'est la question à tout le monde? C'est un peu qui tout le monde. Mais il y a toujours un problème. Il y a des présidents. Azama les macas. Tout continue à vivre. C'est une mission. Quasi pas rectifier ma mboana loba. Ah, ils assurent que ngasa ngo pas rectifier. Pour mais yamba e aluba susu ko le ka na comme ça. Yamba e o mona ka loba makambo susu ya bien parce que télévision ils allaient terrain té oyo ya koya ko komisa amitié le quoi aventure que tous arabiens mais na lobelo mo be ka po ya mutu nanga. Mais aujourd'hui buzz mais au initie mutu. C'est ça, combien de personnes? Bah tu vas y voir que tout ça quand même, tout ça va sainter, mais tout ça quand même pas dans Zambé. Tu respectes mon principal Zambé. Merci président. Merci. Merci à tout. Vous dites Kevin et Panda le Ketchou. C'est plus déjà. Tous les le 27. Le Ketchou. Ouais. Moi c'est qu'on a tiré le devoir mon émission. Ouais. So yambi ba on a souka. Chaque fois que nous bagues na patron c'est patron va commander à boy fouiller maman la poche fouiller maman la poche le baba yo patron va commander bon blissa la poche là to fouiller blissa la poche total total té na bi na pesi exemple nga peut-être son na salle on so ba lo bague na préparer qui mukolo ozonga na émission brusquement ngaza no de na carte no platinum mon carte bancaire na platinum ngaza on visa et ça visa mais au platinum de asuka platinum de asuka ah nana ba nana drop misa monta ebele ah platinum zomo na de otangati ça fiston ma finger c'est ça bano tu na ba mutu comédien à l'action no carte bancaire né oh wait this wait oh wait 9 années 9 ou 9 10 nga yeba maman tu zana kanga et funga ma redémarrer redémarrer bandela code ya wili musheli etalo mo bambou bonne bien nga fina na kombo ma bébé linga ngoza ba marché wana somo S10 omoni combien 10 OK ngaza sko please ah c'est bien nga pe partout ba journaliste tout internet soit bien noté mais quasi pas les athées biso des arabes na juboyi ti ataba misi ti na 20 ti oyo kokufa ndena komi na 20 wana donc nga so ekufi ndena luki wapi kasi ya suka ezate le point lo bimi buju mbaba na kimi mbang jula aki ngana techno ezaki nini tu n'as pas téléphone bien Chou, tu as un téléphone te joue mon chat. Vous savez, c'est quoi ça? Vous savez, mais président, tu as la caméra là. Oui, il y a un lingate, ou le mabe à Ginola. Eh, non, le bien ngate. Tu as tapé au camion, c'est 10. Mais Ginola, Ginola, Keba, Ginola. Akamananga na bima bene été na rolinga te lo mamba Ginola ata yelo be mabela ngana plateau na yo mais ngala o permettre te lo mabela te ngape na telika téléphone ya kinango ce jour na bino bo soleil comme téléphone kina te pas bien ezama pango be bela lo baki yango o rolo ba na été grâce à mama ni mama to lo bana bisuma pour mes até pour mes até na tuna so questionner et sinon président la caméra na biso na monde artistique ndé au vivarande le autre comme l'office ça et ça mutumo pe ashukayo na likamo o le autre vanda rabobi son zambete mbete na za saité peut-être likamo si le vomé soit kayo pourquoi ça peut bosser mais nga kutu sona bina lo ba batu ba shokanga eza mutumo te oui que même si na ba dernière minute d'émission nous on a ba continuer ko choquer au kaka oui sauf que je suis un anti-choc oui et bato ba chokanga je crois que bango moko baza plus na culpabilité wana ya kuvanda kulubaga obike joto choka et marqué to choka metara obike ye mutu so azu marché eloko wana ye mutu kutuka mutasali boye ye mutu kutasali boye on se comprend
lelo yana ma mususu on a besoin de l'obamuti mais batu ba yebi na Congo sozo luka comédien mo be pona mambo minene faut mon ça comprendre faut mon ça et puis ba yebi pe que ça so ba moni c'est parmi les artistes qui sont sociaux namboka oyo ba toi social que son a luki ça facilement pe ko benga pe abendi kingani po ba servir le moi bien mais je crois que c'est pas à la télé de venir ko exposer batuana parce que koloba batuana ke ba chokanga na niveau ba fan on na bango c'est comme si on mettre bango en danger non mettre ba misala na bango en danger peut-être directeur à société mongo a CP la ngai ndeke ce n'est pas à la télé ndenga na boya koloba ke kingani boya salanga mabe kingani boya salanga mabe soit vraiment na comédien moi salanga mabe ke na monisco pena ke na komi na moment ya relaxer bolam parce que moi je corrige les gens toujours par le bonheur kaka mutasalo mabe mais pour corriger bien ou benga pena ya na cop moi ezalia zona $3000 moi avant si mambo wana yemo de elo aliboso e bimele na mbongo wana mabe o ya sala oui yemo akomaga leki na ngai masala ngai ndeko na ngai soki yote tala obi kutungana lobaka no boye limbisa ngai moni na ebi kenana moi excès de vitesse par rapport à Moussa na pso ndenge zokendele ça c'est pena parmi bato ya mayele ba otala ke ndeni ni pena na kokomisa kosikisa zone mon minière que so na timoli so na ratata diama mo kolbati na ozwa oui donc na ça parmi et puis na ça parmi batu oyo ba pesi moi image ya respecter mutu un artiste comédien pour ba vipe ba yebi ya mopende bazana ke biso poto za la boye ba kombo na bango yango ba no fingela biso nga ça so na soni na mutu nga mo na saka théâtre mais oyo wa fingo no na tamba le sombo ridicule mango boy tanga dia oyo mais c'est injité et ça ba kombo ya batu ya danger ba sala pe makambo ya danger na mboka na biso mais batu ba commission ba injure public pour peut-être ba vie ba lobaki te que toi ba patron pour peut-être ba vie ba lobaki te que toi danger so peut-être jouer occasion wana bo permettre à l'obango peut-être pona honneur ya Moussa na bino pour le limite que batu ba sala théâtre le ba finga bango tale kuna sai je ne crois pas donc je dis je n'ai pas vraiment en moi quelque chose d'un collègue mais on a un kati na ngai ya ba comédien on a koloba izarake baza malamu oui baza malamu mutu nyonso asala musala ne bien sans pour autant ko boya muninga ndenge azolinga amikumisela ndenge azolinga amizalela po biso nyonso tozaka batu ya lolenge ya koloba o tozate oui donc voilà. Merci na tout bolinga Kevin Epanda Lekechu. Na pesi ba merci à trop. Oui. Na ba tout balandi émission oyo. Kati. Tant na mona na Dijon. Oui. Na mona ba fo Dijon bena mboka nanga. Iska ya Willy Moshene avanda ye disco chef coutumier na biso. Ali Bola. Mokondi ya Dijon et de na ngai Guilain Vuki. Guilain Vuki. Le meneur de Dijon. Masala nga fiston zala. Na pesi ba mbota trop. Na bosanité alibola na pesa qui est déjà ben joli kuma poto na poto mère na biso ya exotique na ya Willy Moshene wana na zoya si tout va bien na pesi mbote na zomona Igor Balou la beauté plus l'argent na pesi ba mbota trop na Bruxelles na mona petit frère Tredi na pesi ba mbota trop na pesi mbote na Séville na pesi mbote na batu tout vraiment balinganga mingi Yaouli etoka na Braza Tetendai Maboko Bank Tetendai Maboko Bank
pesi bambuta trop motema ya maman Rachel Fouta na bosanité veut dire ne cherchez pas l'argent mais cherchez d'abord à être enseigné parce que les gens qui sont enseignés l'argent travaille pour eux mais les gens qui cherchent l'argent travaillent pour l'argent. Voilà, ça c'est le parole de lui-même. Eric Mandala, mon vieux, mon ya maman, moi c'est Pembe, Mariam Mandala. Merci à toi, il y a trop. Je vois mon boss, Cédric Ibanza, Madiba et Pomamoto. Mon frère Moses Wassitou, il y a Julien Mbala, Nadjobou, PC Mambota trop, Bosca Noble, Bosca Noble, Massarangaï, Dédé Bola, merci pour notre vraiment relation, na Bosca, vraiment, ils ont bien. Merci. Nazamutu, côté na betaki libaku, bolimbisanga, côté na lobi solo, bopambolanga, nzamba za na biso, je suis saisi par la grâce divine de Dieu. Oui, merci. J'ai vécu ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai été formé na oyo, nzamba linga na la formé. Ne cherchez pas à mettre côté l'avion libanga pour choquer l'équipe. Et tout à pour au donc voilà donc il a dit na petit nao mais ko benga nga sous petit noté na télévision sur le mot benga petit no si ça ta petit frère et puis qu'on ba sous télé petit demi na pression ya na permet toi on sauter au venanga na petit nao so yo pesi nga valeur té moto muso opesa ngai pe valeur te. Amen. Ngape na zongo selo ba valeur na yo grand prêtre grand artiste ya mboka na biso tala ka obimisi so ba brief asali pe succès asali pe carton bona ngo négliger inchallah ba bon séjour pe na maître pai azawa nakin azali azokite azali donc ça n'est pas merci na bino tout bolinga Kevin et panel merci na président Fiston Sai ils a facilité aux oyo oui nga voulais vous peut-être habiter les gars tout on va te normalement d'avoir calculer déjà des personnes mortes mais ça n'a pas bon côté merci nous tout et des personnes basel là était ça va être quoi pas les que chuter donc ça on va monter bolimi sanga misika bozali non tete tra ko on a fait ça WhatsApp merci tout linga Kevin et pendant les que tu vous sepelera nga président va commander tout na bengi na nani ni boss patron ba journaliste tout internet na bi ba tout bolinga Kevin et pendant les que tu na busani te Karine Mukonzi la baronne bisko zali ya mboka libanda wana toujours équipe nationale ba bi afilora la taikita ba tout bolinga biso c'est pas biso soki tokolingana ya solo alléluia toko mona kembo na yawe merci soki tokolingana alléluia. Oui, mon Dieu, makaya mola. Merci Nabino. Ah, gembo gembo. Amen. Amen. Sokomona kembo na yawe soki tokolingana. Babika te soki tokolingana. Mais babakisi ya solo. Yango biso tolobi aimons-nous réellement vivants. Merci à tous les membres de Aimons-nous réellement vivants. Esika Bozami, Esika Bozali, je vous adore, je vous love vous tous. Tokende liboso kalamingite. Bon, moi, quand vous regardez bureau, les Arabiens, vous n'avez pas minute dans la chaba, ils ont dit tout côté ça propreté. Merci Nabino tout le monde. Mais tu n'as pas minute. Merci de tout le monde qui est venu pendant les questions. C'était Ralanga. Toute ma famille Kambi, n'a pas si bien nombreux, mais c'est toujours perdre c'est un abisso. Mais
ça trop ça ne tozongeli ka boulot pour la bien maman tokos nous na pesi bino mbote malili masango fa Gina Longo moi ça tout Robert Ebukasa babi chichi bola ski moi si ambongo chichi chibola na pesi mbote misiko za libre lobi ya Willy Mouché na boki Petro bambou kabongo kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique na pesi mbote El Lionel et Kabi Jerizinga vraiment ça tout babi Gaston Mangala na Montréal na Canada si Dieu le veut Tozozalawana bientôt là l'équipe mobimba ya Congo Liziba TV Tozozalawana pe déjà le 27 ans na Ngwanzoana bon c'est full et na pesio mbote balbi tozala toujours ensemble Anthony Muzuri merci na président Sai et Nassima Kameza ki bongo frère Jonathan Dario na moni pasteur ya Fifi Firenze na moni pe Dani Senda na pesi bino so mbote otulinga Kevin Epanda election merci pe na bana membre tout ya Leke TV officiel Leke la mama deso merci na bino et to munani malasima bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous